Bandeko mbote na bino bino nyonso. Vidéo o ezali juste pour na témoignage ya ba mama nyonso mokili balingaka te baloba mwana ye azana ndoki. Même ceux qui mwana azana ndoki ya kokosa te mama nyonso alingaka te. C'est pour cela ba passe ya la kamwa mingi. Bolanda ona koloba oyo baza gentil ba chrétien bo partager vidéo oyo po pesa bato muso mayele. Mama moko abenga inga luka babenga nga de partout. Mama moko abenga nga en Afrique. Plus précisément na RDC. Mama wana soki mbongo zate azane bien santé malamu. Soka kotindile mbongo akolia mama na fo abela. Soki abelite mwana ifo abela. Mbongo botindila ginga ye. Nyonso ekena maladi. Kaka wokonda, kaka ba problème. Bana bazo tika classe, mbongo ezate. Mais soko tindile ka mbongo ba maladi. Soit koko na ye, soit bana na ye, soit ye moko. Mais souvent ye moko mona peta koti hôpital a kondi na ndinga osakana te. Yango na benginga na bondela pona ye. Natuni ye mama omona apela ndenge nini abandi ko expliquer nga. Natuni ye obala abi oui mais na divorce ki liboso obote iba na boni soki 6 na mbali na yo tango zakana mbali no wana problème ala kite habité problème ala kite kata una ko zombala sikonde na kuna problème na mbala siko boboti oto boti ovanda suna badana ndako ona zapena bakoko na mibale okotisa bakila bato mususu na kati ya faina yo na kati ya ndako na yo ba makila wana uyipa utite. Allo mama zwa numéro oyo kende pa ya mosala nzambe oyo ko kende yo moko te groupe mbaya bana tout moko atikala te oyo nyonso balala na ndako na yo kende na bango abia onde ngamba na bazana kindoki te bana bakoza na kindoki te na bine mama na lobi te ke bana bazana kindoki mais moko akimate bokende kuna. Bible nous a dit dans Matthieu 10:36 l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille, les gens de sa propre maison. Ceux qui passent dans la katia di bota, ceux qui vont au bondela. Avant bota la batu mususu, bota na ndako sur sa propre. Ceux qui ndako sa propreté, ceux qui vont moni ndako comme propre. Si vous avez un bon de là, même si vous avez un makasi, et vous avez difficile. Mais ceux qui portent d'entrée, c'est la katia ndako. Victoire peut être difficile, ma sœur. Maman wana azawo linga osala onga na lobina ete. Oh papa yo bondela ka po ba ibisa biso ke ba prière no za makasi ngabi mama na ko bondela te. Ceux qui ko sala oyo ngai te nazoloba na ko bondela te. Mama, est-ce que vous avez ndoki azanani? Ndengo zo kendeke hôpital wana. Ta mbongo kutuna ne comité. Betension mutu andiko tin lombongo sola. Yes ay ba ke mbongo so ya.
Tango que bozo que nous mbongo maladi yo bandi. Maman, la sorcellerie c'est la magie. Ko sakana kate. Soki muta pesi moi no kindoki. Mutu wana bomi yo ko boma. Po yo yebite ndoki za nani? Ya moni balinga ko ndima misala wana te. Musala bango kosi la batu musuki wana za ndoki wana za ndoki. Soko moni mutu azolo baka no ndeka na faut faire très attention na mutande wana. Na baki surtout soko moni mwasi azo critiquer nga yeba ke na sina yeba ye. Nyo mwasi tout soko moni azo critiquer nga yeba ke na sina kangai na yango. Mutu so apesi mwa no kindoki ko, mutu na loki yoko loka, abomi yoko boma. Na tuni mama, oyebiti na apesa mutu kindoki. So apesi mwa no kindoki. Ba pesi pa boma yo. Ba pesi pa likamususte eba onki, ba pesi pa boma yo. Ya mona mibale bele ana poto ba bengisa ba se bandoki. Mibale amazo kufaka. Ayebite pona o découvrir. Pona o découvrir que mutu azandoki eza passé. Pona o découvrir que mutu azandoki eza facilité. Bozana ndoki na kati ya ndako bozo lamba yezo sanzela biloko na biloko lia lobili bozo sala bino passé. Mama olingo bika na tunye vraiment olingo bika onga lingina bika soko olingo bika yoko nga zoloba na yo yo zo comprendre na yo rien nga na zo comprendre que pona prier na yo fona remarquer que ndako eza bien mais na minute to sola na so ebiso que ndako no eza mabe eza ya kobeba kocha tembete parce que makambo yo lobeli ngai yango ne pesi nga résultat Zoabana kendela bankuna. Un certain temps, maman nandimi akena bana. Tant akena bana, basololi, babi bon oui à tel jour pour na besoin qui rendez-vous te oui qui brusquement. Tant bazongi jour et koki ba yoko ne pas kende bana mi bale bakimi nebse mama nalo mokutana musala nzambe wana te mais pa ibo kendaki bana wana ba moni force eza kuna ya bakimi na batu nyonso za na bango batu ba ndoki ka ba mi bale wana o balinga okima bazui zo musupa bakende po bakende mama maladi tande ba pisi maladi mama courage okende ezate babengi mwana bango liboso ya mwasi afanda ngama musika aye aibo bozala ngana oyela ngai na ko ya kozwa bino vendredi tokende kuna jeudi grave maladi oye ya kozwa bango nebisi mama omoni force sorcellerie omoni ba sakana bino bana na nyoso mibale wana mutana 22 azate omoni ba sakana bino tokoluka solution mususu po bakende toluki ba solution après bake ta bake kuna batuni bango mais pour ni ba date wana ya te parce que maman na obela na ya ok azuma na mbali wala yo de capable zo mona mbali ayi le reste boko ke na bino na so na bango so ba ko linga to sa musala mama lingo kweya mama alingi akweya tango aye to solo na ye
na tuni auto kufila mwana abi ya kalate grand frère na bango ngalo pikasi sikoyo to to yeba nani apese bango eza moi schéma parce que o mususu wana aza koko na yo mwana na yo ayaki o mususu wana mwana yo oboti na koro mususu euti libanda oyebite koro wana ayaki kolingo pona ni mama makameze kebele famille na yo so lingo boma yo bango mutu bakolukilo mobali par exemple ya ndoki bakotie na nzela na yo bokutani yo kanisi keza secret nzoka eza planifié mabale bele bato babalaka bandoki bato bayebaka te ezalaka ndenge nini bayebi ke mobali wana aza boye aya babotane mwana wana bapese boba mwana aza na droit ya kolia yo mama to papa parce que eza makila na yo. C'est pour cela Bible ezoloba biso de prier sans cesse. On est dans le combat spirituel. Mama mwana so aza ndoki mwana mutu aza ndoki te c'est un esprit oyo eza na nzoto na ye esprit wana nde yango na nde ndoki esprit wana eza na communion na yo te mama na ye esprit wana eyebi yo te yo za mama ya esprit wana te oza mama ya poso ya mwana wana moza mama ya esprit wana te yango nozomona ba ndoki alaka sans pitié eza na bato ebele na mokili oyo osala bato mabe osala bato bolamu pomona bato oyo balingaka yo te yo bani komituna me nini bato oyo soko na edami balingaka nga te me bakolingo ndenge nini bango baka na besoin baboma yo ezosimba te bakolingo ndenge nini yo ozokanisa baka mosusu me eza baka mosusu ozomona lobi mais surtout oyo penaka na eda ye me alingaka nga te pourquoi mais bango bazwa mission na monde ya ténèbre ke yo fo kufa lukolo ozokufa te bakolingo te mais toi tu ne comprends rien. C'est pour ça bandeko na ngai il faut que talaka pas yo que nous landa enseignement biblique pas yo que landa mateya pour comprendre certaines choses na uti ko teya mateya moko na bandimi nanga sur la coutume mi se fongami bango mususu azoloba biso ki na ba église ba bina biso fo coutume garda coutume ngai ba verset yango wana ezolobi la coutume et ça ba pasteur Bible na biso ba bengami basé belé hein et ça na bandi na Matthieu 22:14 si je ne me trompe pas et ça na bandi na Matthieu 22:14 je crois je crois vraiment na rassuré mais c'est fort possible ça na Matthieu 22:14 ba bengami bazali ebele me ba ponami bazamuke ya ona monaka na l'église bozoki na l'église ya ba bengami o chanzaka na yote bokendeka kuna ere koki bo bandi ko bina bozongi ba passe continue kayo parce que ozoye bate mosali nzambe nini yo komona mosali nzambe nini okutana ye ça passe hein awa na poto basa misala mabe ebele toza nazana sœur moko banda ko sambila pananga bio papa tukutana mama prophétesse abina biso ke basi nso bandoki ya kisasa bakoma na poto na ipsi ya kosminote ba divorce ezaneti plouer za ko beta awa eza pourquoi mais yeba yango soza lo sambote boyo kanga soza ensemble lo sambote. Moi si un document pour divorcer à kolanda yo a boma yo et belé vous comprenez raté moi si y a un doki
ozana mwasi ya ndoki même bo divorcer so ozana losambo te akoboma yo parce que tant yo zozwa décision ya koboya ye to décision ya divorce ou bien mobali na ya butu a ordonnaki ye aboya yo ya sa biloko yo sona asa kotso biloko bele na nzoto yo zo ko liaka kaka yo zo ko liaka kaka ozo ebate. Ce n'est pas pour rien na Bible so zo Bible na yo na Exode 22 18 na ba Bible ya batu mususu ezana 17 Exode 22 18 soko moni yango tetala na Exode 22 17 Bible ezoloba ke ndoki ya mwasi foko boma ye. Bible ngate pourquoi balobi te ke ndoki ya mobali fo baboma ye babime ndoki ya mwasi foko boma ye aza sa pite ya sa pite bokabwani na ye mais soko landa ti ko boma yo. Et puis ba maman wana baloba toujours papa na yo ndoki papa na yo boy wana sona session bandeko mama wana sikoyo ba hospitalisation esili mama na kao abi donc ba pasi nyonso nazomonaka nazoluka mbongo nalambila bango napesa bango kine classe bango tosala nga ngaka ce n'est pas la peine de continuer comme il banda mais yeba yango ke bana wana bayebi bandoki nyonso ya famille tango yo zomona bazo kima bazo menacer bango bandoki parce que loko liboso ba bango ezali lokuta na okanga munoko ko dénoncer te tango bozo ke na bango bazo banga ba bia c'est tout un réseau hein abia akobimisa ngai mutu na pesa ye akoloba kombo na ngai akosala bo donc baza ko landa bango ti bazo kende pa bakendaki. C'est ça. Parce que ça n'a mususu so batangi yo OK oyo eza ndoki mais okokweya peut-être non c'est pas possible. Ça belanga. Na singa petit na moko kalate wa na so benge petit ya fomo nanga. Petit so zo ngone ti blague. Auto kufane kalate musika tina ngaya. Nabi petit ya komonanga. Eza mawa batu muso bala ba sirène. Webi el mo sona tala batu nazuka mawa na bif. Petit ba envoûté de toute façon de keloko liboso là ba ko envoûté même si yo lingolo ba pona mwasi na ye mubale oza contre yo et je le sais natika ki na kaka oh petit so malade boy et c'est fini. Combien de bases ba bomi bana bango wana ba cancer? Combien? Bandeko kozwa bana wana bakoko banani tout ça eza mabete mais faut yeba bazoya pourquoi yozo mona kaka libala mwana kuna eza boye tikala zo koko nanga bandoki basi ba planif ndeko nanga un sorcier c'est un hypocrite donc ça hypocrite asa muta double face ndenge yozo mona ye yangwana te ndenge yozo mona ye ko asa ndengwana te yangwana mama kalanga la sataniste kalanga lobaki soki muta pesi mwana okindoki muto na bomi yoko boma de toute façon na ndako ndoki ali mais faut yeba bon mona bozalaka toujours kitamata o muto akindaka musala mboko mona nakate oyo boye de toute façon soko sambelaka soko faina ndoki des années au comprendre te c'est ko sambelaka te c'est ko sambelaka te ou bien moi si amoni pas besoin sambela c'est très dangereux à kimisio à qui ne pas passer la papa. La plupart de basi au bayaka pananga bana. Moi nanga comme moi nanga la plupart de basi wana bayaka pananga bazana sorcellerie 90%. Yé tango baye akanisi ke
baye na ye aye na bana pa ya pasteur moko ya pamba pamba au moins na lobi bon o nous aura enseignement ya pe bien ngape na okota tango okota atali ba enseignement aza sukimiate ayo mona ba enseignement na enseignaka na ba église ba enseignaka ngote neti ba consécration oyebi na yote ba consacrer pa ya Satan toute ta vie musala mona ka ba passe oyebi no rien tango mama wana akoya komona ngo awa siko po akima ekomine mobolo moko auta okufa sona session na koloba mama alingi babenga mwana ya mutu mosusu ndoki mais mwana ye te ba hospitalisation ya mama esili mama kuma mkuwa po ye bandoki eza facilité hein eza ni mpuku omoni mpuku so asuyo atie mopepe asuyo atie mopepe pourquoi atie mopepe po yo yeba te yango na otaka mopepe botanga la Bible mabe ezali bato ningo tanga Bible te tout est dans la Bible nyonso eza kati ya Bible mais bato nde balingo tanga Bible te bato balingi miracle mais Bible alingi yango te. Mais écoutez, il y a une différence entre délivrance et guérison. Il y a une nette différence entre délivrance et guérison. Par contre, délivrer le lot, mais on guérit na yote. Or, pose la guérison, il faut ancrer dans la prière. C'est pour ça que la Bible dit prier sans cesse. Délivrance, c'est ce que l'on guérison, c'est ce que l'on nakutana mama mususu na métro amoni nga benga ba pasteur ngabi na mona kayo na église moko na Jifisi. J'ai été invité là-bas. Alors mais mari de nuit ngo pananga ezonga. Ngabi oui ba invité nga mais nga samela kuna te. Ba délivrer ki okuna délivrance ngolo bani mama yebite. Et si ba expliquer que différence entre délivrance et guérison, oh, tu vas expliquer. Mais non, maman, parce que la Bible est là, si je ne me trompe pas, dans Matthieu 12, 43, 45. Ce qui réchite, mon limo wana, a que nous avons mis mon sambo. Et vous avez créé un problème au bandara soubani. Ce qui va délivrer, il faut suivi de prières et zalaka. Ce qui suivi de prières et zate et zapassi. Na banzi na saki vidéo moko yandeko moko ayaka tukutana te que j'ai délivré. Amoni na période na biki akimi. Or que pa yakendaka lukula awutaka pa mwasi yandoki sata kotika ete ti ya kene l'église mo ko muna mama mo kuna samira makasi ya veye tango amoni nde ona bia ngaka ya kaka yekaka abali tango abali 3 mapamba abano muna ba mystique parce que so kimi pa moi c'est ndoki pourquoi ko fa na yote yomoko pourquoi ko fa na yote parce que ça pona sata équipe ko porate ba ko challenge la na yo moi c'est ya ndoki même 4 fois on tire bango parce que équipe ko porate parce que bango desino mo fa bo mayo. Bandeko, il faut beaucoup prier. Il faut qu'on sambelaka. Kokanga mutundokite me sambelaka nde. Nzambe utalisa yo. Base bele anandoki akepa passer na kosi mubali mtana ndoki. Kindoki ba pesa ngo mingi pa ya basi pa mibali te. Bola ndaka Bible. Moi si muta robota, moi si muta garder ba koko. Mubali na bana te. Surtout bino ba jeune pasteur. Pour ça méfiance, basi to ba na biso papa nani papa na ndoki mama nani ndoki oh tata na yo. Faut ça bokebaka, o mibali na ba ndoki faut kebaka. Kindoki na Bible ba tu ba pesa ngo
bapesa ngo epa ya basi mibali sur 100 bakozala 15%, basi bakozala 85%. Na batunga na yambaka 85% bato bakina epa nganga basi 15%, mais basi mibali ba 5% o bakina pa nganga, mais la plupart do kabasi mususu mama memi pa nganga kwazo kwa mibali belé et conséquence mwana kuma sirène parce que kene ko sala murdo ba sirène azo ko belé basigne pese belé ya woyeba ke mutono vivre na ye azabiente basigne sana wo belé mais bandaka ko sambela yo qui n'est pas bas na yo ozo pesa bon bilo wa olia n'importe qui, mais c'est très dangereux. Les enfants sont fragiles, il faut savoir comment les protéger. Bandeko mama wana azui kimia, mais soki bazalaki neti bana ya moins de 10 ans, c'est difficile parce que moto ya pesi bango kindoki soki bazui traitement so bazongi bala ndako moko akozongisela bango kindoki. C'est ça le problème. Maman non so azala ndoki otona na ndoki muto opesa kindoki ba sepela mobali azo ko bala yo azala ndoki maman no azala kindoki awo yebisa ote ya sepeli tala monde on ndengezali tala monde on ndengezali eza interdit na bango ko dénoncer ndoki, eza interdit na bango ko funda ke oyo azamu ta misala mebo non. Donc même bazo maltraiter na ndoki bandoki nyoso famille na yo ba fani kimia, même ba propre frère na ona sœur o bazana ndoki ba fani ba kimia na tinda ka famille moko boye babotama 4 bazaka na ndiko ba moko mobali ya mayele makasi na ibokende tango ba kekuna babi oh bino mosulu ka muto abomi nani ndiko la bino akasiye utabomi habité bana babi oh aturi bongo ya wangani abi yibuta bomi ba sero ba kwela babele ba mais yibuta so même en hôpital, mais c'est ça. Satan attaque de près pour s'assurer sa victoire. Yibuta so ba kiss mais oui ba kiss on a so baby sango ye wana botu na ye afani gagner bandi ko basi ba kwe pa Deko, soko zala mwasi, soko bala mwasi, ana kindoki te. Même soko boza na conflit à ndenge nini, boka bonate, bovanda. Soki obala mobali, ana ndoki te, boza sûr que bino mbali boza ndoki te. Quel que soit ba conflit, bofana bino, boboyena te. Parce que pas okende oyebite au bali moi ça qui doit quitter, c'est une chance bofanda makamusu to ba on likolo moi si oyo yo ndoki mebo kabwani abano na makaba famille na bino abano na makamu ya yo azo surveiller mo. C'est ça la femme sorcière. Ce n'est pas pour rien Bible il faut bomaye, ce n'est pas pour rien. Ce que la Bible il faut bomailler, ce n'est pas pour rien. Mais yo ko bomailler te. Pesa pas encore, zana kata ba prière. Koko no so mbelite ce que ni marteau bomailler. Ya mona basi musoba za ba teti. Basi mususu siko tali mobali ndinga nyata mobali rien. Ba basi nyesebele. Surtout na poto. Surtout na poto. Yo mobali soko vivant na mwasi ndoki, moi je te conseille fan ndengwana ou bien soko zu mwasi na ndakuna yo c'est tout, ou bien fan na ndengwana. Mais moi si soko vivant na mobali ndoko ça sir mais ngana ya ba mama moko wa oh papa mo mobali nga nyoka mutune ka ya nyoka yo sala boy nyoka bondela pona nga nzoka de ba bengani ya libala 2 semaines après Lukola, azaki mwasi ya vie na nga kutu da yibi kutu te. Na bengi na ndako pa ya vie. Vie boni, ça va. Ozoli abi,
seme yo mutala minga muteke na tu bongo vie yo bali yo yebsinga te na balala na tel mutali yanga be aza wana passé nga ya na so ne boy ya na yo mutabondelinga mais awa le bain a kozonga sur nda ko rate po amoni mobali na ye akomaki nyoka. Regarde-moi des mensonges comme ça. Faut faire très attention dans ma déclaration basi. Faut faire très attention. Moi si abotama peut-être pour la vérité. Faut faire très attention. Peut-être bon mon nazani tika moi trop sévère mais c'est ça. Faut y savoir la vérité. Oyo akolinga yoki o akolinga te bon asa le fort peut yoka. Alors maman wana a commis bien et le reste Nasukiwana. Le reste est vraiment Nasukiwana. Nzamba Zanabino. Et à la prochaine occasion.